Omoni eloko babengi libabe. Libabe oke ne peut bipo tout pe ngoyo. Tout le monde ngoti. Face à face d'un gardien, bale bois. Ngoke héritier ça na courage ya ko senga pardon. Tu as bêti mariti, tu as bêti sale moko ba nini ya. Lakini ça to veme. Mais no poto mona kaza za makasi. Karim Suka na ye a osala nzambe. Karim okonza asala nzambe. Suka na osala nzambe. Et voilà. Tozana mama na likambo oyo lobby tozu ba pongite butu mobimba héritier watana beleki na yo azaki refoulé na ba musicien na à partir des États-Unis. Na yamba ki omba liboso mage élément ne leka kite zozaki contre ta côté technique côté ya tonto mwinga côté azalaki technique et saki mo mobulu concernant Italie makambo ya héritier watana be na Olympia de Paris. Tout le monde a moni makambo leka ki ba mindele ba kimaki ba ligne ya métro ezaki ko katana ezaki ba problème na Paris. Et risque qui vous manque oui so ki ataki ka kituti musicien ou bien yemo ko héritier alinga watika biso alinga kokufa parce que bande ko na ba combattant bazaki déterminé Olympie si la quitté ndeko azongi lisusu Congo pas même 6 mois ngazaki étonné nazo tala pe collègue moi musala confrère nanga na moni héritier ne mission abimisi ba visa azo la ba passeport yango plus de 22 passeports je crois ba visa na bango ngo na ba visa poto na kati ba ki États-Unis mais bande ko na ba kota quitté ba refoulé bango nini oyo se pose mono zo remarquer eloko nini héritier zo lingana ba ndeko ya ba combattant vraiment marqué émission de pana yo te na sa émission de religion pana yo moni tout ça mukolo mo pona bengi mukolo moni respect na pesi petit gentil so yebiete biso ba bantu baka mono kwa mukolo za kana solo mais yo kama ba akoloba moni eloko bengi libabe libabe oke ne peut bipo tout pe ngoyo. Tout le monde a ngoti. Face à face d'un gardien, bale bois. Libabe. Libabe. Naïb ça quand on a émission malgré les mais la vanina le bagay ngoke héritier ça na courage ya ko senga pardon. Na ba makama lo banaye parce que biso mon toboka tout ça facile. Moi na le langage facile ya ko loba mais tant moi je condamne le bureau. Ça héritier. Faut un bureau. Mais héritier ça un bureau. Mais non, moi je connais les bureaux. Parce qu'on rend des mauvais services. Mauvais service. Petit voilà ça n'a venu au makasi. On a talent. On a talent il y a bien. Mais bureau en tout cas on rend des mauvais services. C'est les informations au bus que il paraît à comme na l'aéroport les États-Unis interview à Salaki Bango. Alors, mon biso sakara mingi musana na Congo. Tant bango bali ba ke beta concert mais kuna va na la permis de travail. Bagina bango lo batabo so kinaki fête ba ba bakina beta concert ba sengo permis de travail bazaki na ngote je crois ta muso zali be rera bureau parce que bureau e bakabilo kuwana ke bango za précaution na no za mala muteke moi na à peine une année na muteke je crois que awo za bakuwa ndengo na tuka mais loko na osenga na mwana ayokela ka mikolo atika ba bengo guerre na mikolo neti ko midakisa non héritier je crois que bien que comme on est bignon sorti na souka wata moi na ngai héritier yebi ngabi héritier à partir de la paix pas où la son héritier yebi ngana yebi wapi na de la paix o musu bazo na ndosima ba yebi ngo bandaka te ba na succès na yebi mbongo sima no bazo rendre mauvais service ya mokolo aleki bango mobudelo akenda mo akima yemoko héritier leki na ngai moi na ngai senga ma pardon c'est rien nga c'est pour tout monde to menga na sur ke mwana mateta ayi c'est na bomba kango so na fortif fait to fuka mafukama nga na big sakali ja chombo na parquet wati defa wazeko nga lija chombo fukama senga papa no pardon lija chombo fukama wazeko limbisa ye azo courage wana ko senga pardon na ba ninga na ye ba congolais à la première ba payate mais ça li bien en tout cas ils ont frustré fait artiste même vraiment que net ba loire de ba bezo landaye ya li ba bete ça façon ya bureau de travailler ba tiembongo liboso l'argent c'est un bon maître mais c'est un mauvais serviteur tant que ça c'est un bon mais pas monique comment retour oh bien on va retour c'est ba retour je crois que moi na biso ami quitter ça sans dire rien que ce soit un succès de Bozo, ce n'est pas hérité à Salango. Hérité succès de la salle. Puis son papa y a allé à la Simarie Bisayo, Sosoliso. Et puis Sosoliso. Sosoliso. Ozo baba mise au boucan d'Abanbato Kufa. Sosoliso qui est là. Du coup, il y a Tembe. Il y a Tembe. Parce que c'est belé là. Du coup, Tembe. Alors je crois que Motuna Tembe. Ça, sinon, après ça, mais tant que na ndenga baba na tirango, ali mwana. Ndengenze moko te personam so kivango mwana yokaka
toli. Mais est-ce que soki héritier lelo ayokio héritier watana be place aza message comme melaye soki héritier lelo alinga senga pardon asenga na ranson ou bien asenga na ba musicien congolais ou bien asenga na ba combattant ou bien asenga na ba diaspora. Non, pardon pardon libéraka trop. Akutanga yema amona mukete akubande papa na ngai wera baba ndeko na ngai ba combattant baninga na ngai musala zo comprendre akanglobe parce que ça ngotina mukutala biloko zo landana je crois yobisu 25 je crois mbongo bone oyo zo beba pamba mais neti ngai saka kongo tabusu na mbongo tabusu papa na ngai somba ta ni moi vélo tambula kanango lo ati ko bebisa mbongo wana l'argent baba on jeté c'est ok on a quand n'engwana n'existe na Congo la passe belé rentrée scolaire ngo akoso babita buso ba refere bangoyo. Est-ce que tu ko condamner maloba héritier parce que soko taliban de komi ba olela maloba héritier za tellement ils ont choqué batu même azo sali kamuna ezo la kisake nga na ola kisabino siko soko tali tozo tala biso to tala to sala ba calcul to ko mon héritier zo bete su musique te ki abeta musique ke bongai nazo s'imposer azaki na fali bazana ba problème na fali ba kutana na avion ba solo laki batienya se masolo ba on a fallu bazongi bien mais net héritier azi sur na concurrence na Congo vous maté héritier comme net concurrence na ba combattant le quoi na komi ko prouver bino nga dans moto na tembe au moins était tant musu maloba na ende mutu ezo komi sa température bande ko ba mata na pression bazo mata parce que mutu ko sala héritier mabe ayebanité mutu pe sali makamwa na États-Unis aéroport États-Unis ayebanité ba se trouver na Congo ko se na yuda comment ba combattant net batmo ka libanda te to batmo ndenge te tant souci bato baza na ngombi to bien côté. Les combattants sont mieux informés que nous. Bah, on a souci en boca. Rentrée scolaire dans une semaine, je crois. Quelle était la bonne barre en classe. Nous avons d'autres pays. Classe, c'est-à-dire gratuité. C'est-à-dire gratuité. Ce moi, la classe, c'était. Tu n'as pas parent, tu n'as pas de classe. Mais biso, tu as galère moins qu'impossible. Bah, toi, il faut le respecter. Les combattants, on a bien partout, vous allez m'emporter pour vous aller. Parce que vous n'avez pas d'amboka. Beaucoup de respect avec ce. Oh, parce que vous avez l'autre côté pour l'amboka, mais pas de souci pour l'amboka. Seul moyen d'aller, seul message toujours à héritier, à me quitter ça. La vie, ce n'est pas les premiers. Sixteen dans Zanango. Album Alboso. Non, non, non. Sixteen dans Zanango. Mais tu fan de ça. Tu connais ça, tu vas mission ça succès. Hein? Est-ce que héritier avait dit ça de martyr? Ah mais non, non, on ne mange pas des mots. Ça, tout ça, quand on a mis sauté. Fais-toi la vérité. Est-ce que héritier avait dit martyr? Tu as dit ça, le mot comme un ça, tu fais mais non, pour tout le monde, ça m'a cassé. Non, de toute façon, dis moi, tu as la guerre n'a été, mais à Zonga, dis moi, on n'a pas un respect. Parce que héritier soit yawa, attends, mutu na mutu kwa quitter fonga na mata. Ils ont pas d'aller petit mon côté musu bureau de musu rendre mauvais service. Moi je connais les bureaux. Bureau à Porto be bureau à Afrique. Il y a une histoire bureau ne se tuka bureau ne se bomba mabe. Panga na bi hérité azalaka impolité. Hein? Hérité azalaka impolité. À très respect. Na biso kaka musu na ni na karibu varité. Ta moninga ba akiti mutu moko na mutuka. Vie mata. Ya ba papa mata. Akepe je crois $450 pesinga ya vie na mbongo leote ils ont pas bien ali mwana moko te respect ay bindenga koleli metam su bureau bazo ba ben on mboa ba mboa mususu ba ben on non ba mboa mususu ba ben on non ba ben on ba bazo ko diriger ba ben on ba tellement ba ben on ba non ndenge ba former mboa ko mboa tellement je na ko tamso yangai ndamsu bango bazo pese modèle asika ya ko lo bêtise. Les gens qui ont il fallait pas aller mbote. On il fallait maka profiter hein. Fallait maka profiter. Tu peux se marier il fallait boy au monde qui non a mise en disposition. Bon faire maka et ouais. Faire non faire on a sous kaka baraka même ba bien on est. Ba même oiseau de même plumage. Ngai on va faire ça là ngai bien ngo. Makambo ya ndile domingo ba faire benga na pale na ndako me faire akina na ye. Ils ont prendre. De toute façon nga na premier bango te mais bango normalement les artistes il faut ba yebaka comment nga na bunda pona bango. Derema to imamba Fabrigas mo to kufa mwana yo Jonathan Fabrigas azune ndio mwana na yemba ngai apesa nga lukumu moko be so na matanga bato babimi mais les premiers août allez voir la réponse des artistes au là mais en tout cas vraiment que na ko senga na héritier à la émission na bien héritier moi na ngai makbolo na se senga bato ne sous tam sous oyo manka
il faut se libérer. Donc Libabé Zolanda. Ils ont Libabé. Qui Olympie Simbito qui États-Unis va refouler. Mon sikoyo, tant que ça soit battu, sikoyo battu sous acteurs focalisés pas dans une mabe. Ils ont mal monté. Ah, c'est héritier, c'est lui qu'on a vu dernièrement à Olympia qu'on a refusé. Ah, c'est lui qui est parti en Amérique. Ils ont repéré moko, il y a mabe. Ils ont mabe. Ils ont pas le sujet vraiment que na bureau ya héritier Watanabe bo libérer moi na wana. Je crois que vous avez laissé mais vous avez rendu mauvais service. Ok, d'accord. Cause la dernière question, c'est cause Karine Mokonzi peut même hériter Watanabe. Et c'est important, ils ont pesé. Mon Karine Mokonzi, c'est moi nangai. Même je crois que même cadre du monde de ma mambo mari mais ça. Il est pas à refouler hein. Oui, justement. Même Karine souka naye a osala nzambe. Karine Mokonzi a osala nzambe. Souka naye osala nzambe. Nzambe ni ba ko ba Karine Mokonzi. Un jour na biso a souka mosala nzambe. Zoko monike lelo lo yenge ya na suka nango ha wa sima oyo yebiete ta buzo wa mwana mokepe deja oyo basa ilo yenge moko impossible bango basala ba succès moko impossible ta lelo vie aina sokola wa azobela ana moyete le tebi suka na bisote tebi pelobe na bisote il faut du respect envers les autorités, les aînés, vos amis. Moi, même façon de parler, échanger. Parce que surtout, même de faire Patrice, vous écoutez na RTV, Bobongi ça n'a fait Patrice. Tu peux ça n'importe maintenant, Bobongi ça mais faut gagner ça l'effort na quitté l'église là. Tant que tu es au camp, la tomboli papa Patrice na témoignage. Na ulimbi sangai tamu supanga pe na finge be mingi na finge te mais j'avais dénoncé trop mais il y a erreur na ye na pekisa ke au départ nga fait passer attention bata pembe na yo ba ko kosa yo ba kosa de boulou akota de boulou ya bimari dikina ma mari misama en tout cas vraiment que fait Patrice Mbumelengi kitoko. Merci. Tous appelez moi mouké papa. Tala bato azo tala da poto oyembi mingi na Congo za musicien mouné na Congo. Lelo soto lobi ke ozo souffrir bato ba yoka musique na yo ba ko linga yango te. Loba na ma liloba moko o azana besoin asalisa yo. Ngai Petit Jean na yembi na African Jazz na Kini Bantu na OK Band na formé Petit Jean na ni Angamu na forma Samangwana so boye bakate ngai papa na ye Petit Jean ngai papa na sika na Angola azali azo landanga azo ye bato ye papa zo bada vérité. Alors maintenant sika siko o asali sangai nazali penza moyete na vwane na tieni kisekili wa mulumba na politique ma otika musique okoti na politique. Non, bango ba yebinga na vane na cheni kisekilwa muluma depuis 72 akufi atikinga ile kumogotenda côté voiture te okol essence pour qu'on a un musicien ya wana côté na sokoda azolandela ngai suki moye ko zala pete ba ko sumbela ndako pete ba ko sumbela voiture na za musicien na yimba na tabulei alors o ya lingu sanga ayukilinga mawa ndenge na kina na paya kiseki na mulumba basa singa ite tina lelo na koti pai mokote ba muso bazolo bona zo kene pasi bala ba muso te na kei pai mususu te nazali kuzila kaka ndenge na vande na IDPS tina lelo nazali combattant moko très fort donc angwana nazana sokoda omoni na meko ko pakisa kama papa omoni papa atambola kana photo de Sekedi butu moi. C'est un combattant. Na senga ba combattant pe parce que obei bengai na numéro ngai donc mon avait papa tout ce numéro tout le monde konda suka autour na moi na biso azo dika suka parce que azo lancé déjà 20 ans ya lengelenga déjà. OK, papa OK, moi programme vite fait. Bon, le 25 mai 2018 papa na biso a okokisa 20 ans. To senga na bande konyosto o babina musique na ye, o ba yebiye, o ba vanda na ye, ba lia na ye, ba sala na ye makambo ebele. To sengi bomeka kosunga biso numéro na ngai ya téléphone ezali 089 86 88 950 089 86 88 950 biso yo tozali na bandeko na ngai parce que nyosto baleki au 4e na biso oyo 2e. D'accord. Papa moi liloba sukeza
de loba soka na sengi pa ya Félix mwana Kisekedi a connaître ngai te nazali combattant na vani na papa na ye na salle des ordres te tina lelo nazali ka combattant kaka tala yo moko photo ya président Etienne Kisekedi nazana yango mais on ba kanisa te on a tambula te nazaka kabongo nazo souffrir kaka. D'accord. Bakombata nyonso place bozali. Bakombata nyonso to komi presque na suka. Nous comme ça suka, numéro contact, à sans danger, bobenga biso en tout cas, na remercier nos diaspora en tout cas, partout dans le monde boze belé en tout cas, maman bevinda maman la Shekina en tout cas, la Monique maman nanga na benga rayo mingi Barbie la gan pas bien musasa, vraiment que 081 non 0243 81 657 0958 0243 9 92 30 43 40. Royal qui n'allait vraiment que na mon na Suisse kuna mbote pitcho de Lausanne na biki mutuluka yeyo. Voilà, merci. Maman na biso madame Magui Chibuyi cadeau ngala petit cadeau pondu ça symbolique. Ozu cadeau ta pas mutu moko te fo yo bozo ngsapo ngai fo zo ngsapo ngai Magui Chibuyi message ya papa no shaka kongo ekomi pondu na yo yango yo pondu yango yo ta cadeau apesinga mariage fuma merci na tiango na mémoire na palais sokoye ozonga nango Paris et kaukate sous le bwanga la place azali na pese mbote ya Dorothée Ferré Magui Chibuyi lisusu a domo jangi ndeko nanga merci na geste on ekomaki pasteur Jansi Kalisa Simba Munungi ya Marlène na bosanité la dinzinga ya Clarisse ya Willisonga batu yo linga osalisa bango yo bana ba musicien bango oza producteur artiste à danger ezali veut avant to koma 2018 mois nini avant juillet il faut chaque kongo pe ba kombata bo mekana osangana nanu botia ba moyen via mona pe poto il faut mona poto na mukolo pe aokima na été ozonga chaque kongo reva pe poto aso basangana non poto zali mboka kaka ne suko mais ba kosa non on est au salon déjà parce que so la ta kitoko zo la kitoko na osala bosser même gola tanga échanger montre kitoko boy bien parce que les combattants la diaspora balinga trop en tout cas merci en tout cas merci sous Freddy Moba ndeko ya Alfredo Mbuta na Suède pesanga love Pongo Mbote merci c'est parti c'est David Mombele MC c'est Kosina Yuda azalaki na direction ya WW Info 16 ya Tonto Mwinga merci na bino nyonso bolana ki biso merci na masananga cam place azalaki na caméra c'est parti. Bino bandeko balandaka 3W Info 16 toujours avec Rebecca Bilendo Pukuta la servante dédiée na kati ya masolo ya kin na kati ya site na biso www.info16 toza toujours wana pona rememela bino masolo bien mais lisolo lelo en tout cas na